Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Maman, pour ça moi tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès que date de 11, ils ont confirmé les 11 ou bien tout est changé. Oui. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tu as ébélé. Et ça, événement à ne pas manquer. Ma vrai Joe, ma vrai chéri, ma vrai tonton, ma bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Binotou. Boya Ebele ko soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posé à soutien à Bino. Boya vraiment Ebele. Peto koyamba Bino kitoko makasi koleka. Boko sepe la na soirée wana. Donc to koyamba Bino maboko polele bota la ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso peto kende ko soutenir bana na tous en a bongo na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boya ezalate. Soirée VIP. Bébé. Botala, mon papa chef. Donc, beaucoup CP là, jamais vu. Boye belé. Maman, bon moteur. Et ça, bongo. Malabile 11 de Makambo. 2022. Et Inda grave. Na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bah, bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Ya, zela na bandela. Kanga mnana na biente. Oh, wala ngo butu. Api on da bonne que sonde ya mona. Tokomi awa miechege. Shege na biso yeyo toza awa na Kaskel. Esika miechege azali. Kofi Olomide na 16 na yo bana monde entier batutu ya partout ya mokili. Esika miechege azosa cop na Angola na minute yango. Lelo to na biso ya mbangu ya rapide na butu. Mais to ya aya moi makasi. Miechege la muta servir nation wana. A vivre bo na Angola te. Solution faut zo maman Olive Lembe, maman Denise Nyankeu. Ma fondation nyonso bozala Kisasa, fondation la Colombe, fondation Lisalisi. Fondation ya maman na biso Aziza Riziki. Miechege shege
malgré internet bato mpe balobi mingi balobi yo solo moi quartier na te kala ozolela nini tika komba kofi boye na boye Shege yo mosiko koloba nini j'espère omoni na internet bato bapanzi video yo moko yebisingaki bato bazobenga o mingi nini okoki koloba ya motuya oza nango ya besoin nini pende okoki koloba Shege ye Shege mwaso loba baposa na yo bato babenga yenga de partout na baturki babengi bato babenga yi partout vraiment vérité ça la vérité va passer au boye et comment alors baron de va passer au boye o yo ça la paix et mieux chege avant ça ndenga zaki mieux chege pe azaki une servante quand il y a quartier la terre donc tout le monde a vu papa Wemba Maria la limite bana ba danser des billets ça on a tout quel que soit ici que vous à la table 3 ou 4 au bazar de pays au baïba ba en Afrique donc dans sens que héroïne sa présence à biso attaque aux sur la carte orchestre mais dans l'orchestre voilà on va pas reconnaître mieux c'est Koffi Olomide et alors Kofinga dès nous voir Kofinga na ba finalité à expliquer vérité parce que journaliste a tenu bien quand on a bien la na bilemba suka kwa tele namba bilemba sur ma casse et ça suite il y a makambo il y a quartier la terre et bandaka pour moi na bataille pour la défense la vie ali batwa pour attaquer pour attaquer na tié na niveau abo na malade et alors attaque papa tango yo qui makambo wana réaction les années faut savoir moi na maboko c'est ça na sens wana on a lobela qui mais bino comme vous comprendre te vous comprendre ngana bande na bino vous musique pesa na vous comprendre bande na oui siko mieux Shege lelo na minute bato baolando na poto par-ci par-là bato osenga penda nini ata na mama Olive mama Denise ya Kiru oza na kati ya Angola awa pusa na yo mingi ezali nini même ata na ye moko pe Koffi Olomide nde nazoloba pe boye ye moko ayebi miette wana akokofinga ngati mais nalobi vérité oyo etravaillera motema na ngai oyo ezosanga motema passe nalobaki nde vérité yango nakomi mutu te nafingi mpe mutu te nalobi likambo oyo ezotushe nga oyo esalaka nga passe ngai na kosinga kaka na bato tu oyo bayebi Yechege oyo bayebi ngai naza ndeko na bango famille na bango ya na bango leki na bango bato tu oyo bakoki kozudanga numéro nanga eza 933 65 00244 933 00244 933 65 62 26 donc au toi dans deux jours abenga na asunganga abenga na numéro wana to na numéro ya lutula to na numéro ya Cynthia to na numéro ya Jenny donc bokozwa ngai donc naza vraiment na mingi oloba te konde naza nazobela na banda ba jour wana ba matanga nazobela vraiment makasi donc soutien na bino pe ça na bien makasi on esa na bien makiasi olanda balezo te baloba mieti liye nga monde munaoloba nazobela ninayaki place na nga nasala mosala na nga yango tukutena Yechege asalaka mosala na ye awa j'espère bino mo bozomona dans ces quartier la tête internationale toza na kati ya Luanda na kati ya Angola toza na minute oyo na quartier ya monene ya Kaskel Yechege alukaka mbongo na ye awa asala mwa kioske na ye azoteka kaka na 4K ya qui cherche ozomona kaka malgré toza déjà butu image yango kaka yango wana donc botia Yechege maboko aservaki quartier latin botika kokondane bozotalisa ye bolingo otangela bato mabunga oyo asalaka oyo longwa ide ya quartier latin depuis kala nde baza bongo batalaka nga kaka baclip wana balakisaka yango batalaka nga kaka so miete aliaka mbongo yango otalaka nga kaka
Donc pour le bataille, on va quartier de Kala. Pour ce Kala, il faut laisser ici là. Les gens ici, la personne c'est vraiment pas du kamaté. Donc ce balooking là, dans ce qui est comme ça. Donc là, ceux qui ont tout fini de comme ici. Donc on a tout fini comme on les a dit parce que je mourrais artiste. Donc on a petit Kalaka ah. Toujours na kokufa ah pe ici là te pour batu ya Congo ya Angola bosunga mia Tchege Rodrigue Matadi Paulo dos Santos souffrir c'est trop dire bosunga parce que je souffre pas mia Tchege Ben Willy les Gabonais Boye Malam déjà na Angola mia Tchege ex-danseuse de Koffi Olomide elle a besoin de vos aides donc Isungi na bino au sala est vraiment bien mia Tchege à servir drapeau ya Congo aux jeunesse ne mobimba lekisi yango wana azana besoin lisunga ko kozaka na ba condition azolekisa na Angola ote Jibe Mpiana aussi faut la soutien no pesa na ngapa makasi pour mazaki de ana ikupa donc c'est pourquoi avec penawata gogan c'est bon Ritso a tapé à Simato ko bin ba bafi ko pesa makamo na soli yango même na Rodrigue Matadi Union Européenne ata visa ya Turquie ya pamba mie Tchega bimana nuka ata na Afrique encore mataka à place on va comprendre que zo sopa ba oui obino ba président na zo sopa bino makias mais là ba royo kaka ke moi ma bemo e salamia le ba luki ba sali on est sûr de beaucoup là bas donc soutien na bino ko ba président na pesa na soutien na bino pe autour à ba musicien ba neti ba ikuba Dicap la merveille kala ba yo au petit na bandati banda ne tombera jamais au bandalungwa au petit na yo esa makambo na banda na banda ozizo yate so yate flali kupa kala yo ogana zaki apesi biso matapu makias esa makambo na bino esala bien ezateo akusha kufite na zano anji bino kolingaka so mutakufi apo bobimisi ba makambo donc mutaza vie tomba songa c'est le moment ya kosunga pe ya kochama luboko et puis ça monte bien makias bako ya ngape ba na bino to boyebi okongisa mutem ke kande bosala wana usala ngobongo on les la fort. Voilà to sola mingite on s'arrête ici pour aujourd'hui mais nous allons revenir encore ici to sala elo moro to so na ndenge ya kimia kaka awa wa esika to vandia wana mie Tchege to kata na biso awa ngai to sola mingi mais yo na mono za pena na atiti ya sola penzate mie Tchege zo bela lisungi na bino pona e SOS kande to zo belela wana SOS ba patron ya Angola bosa ba guerre ya ba whisky ya bosa ba guerre ya ba champagne mie Tchege na besoin ya lisungi na bino bosunga ye soyo mutu akufi ale boya na bambongo awa bosali mpe batapage biso bato kunda ye biso bato somba elobo biso bato salaki boye ere yango oyo ya kosunga moto okufa te oza penda toza na yo amen oui vraiment odefandaki Koffi Olomide makasi abwaki loba maladi mpona kombo na ye me Koffi Olomide ya Angola awa omonani te ubia yo mo olingai na oke te to ndenge nini mpe makambo likama o mpenza mwa clair te Tchege tolobela ngo na prochaine émission tolobela ngo mpenza bien beta mokona na prochaine émission na koexplike mpe na moto atiaki kala ok bozala bino kala tala kaka ndeti Ange Danzeza la charge azoranga pas le charge bino baba mo na bino na bosala batapage suite za rabieti so mo ezate fona se mina na ba million c'est que bino bien maté on a zana ngote izate force de bino pesa na makasi comme si on a pena na ndabo bino pesa o bati ndabo mo te pesa na force donc c'est ça quoi parce que mie Tchege yo longwa suka naona quartier la tête ayi na mbula ni na le but aussi on a prochaine émission. Ok, merci. Ya, zela na bandela. Kanga mnana na bien te. Oh, wala ngo butu Après on a abonné que fondé ya tokomi awa mie Tchege. Tchege na biso yeyo toza awa na Kaskel. Esika mie Tchege azali. Koffi Olomide
na 16 na yo bana monde entier batutu ya partout ya mokili esika miechege azosala cope na Angola na minute yango lelo toye na biso ya mbangu ya rapide na butu mais toya aya moi makasi miechege aza moto aservir nation wana aovivre boye na Angola te solution fo ezwa mama Olive Lembe mama Denise Nyankeu ba fondation nyonso bozala kisasa fondation la Colombe fondation lisalisi fondation ya mama na biso Aziza Riziki miechege shege malgré internet batubi balobi mingi balobi yo solo moi quartier na tenkala ozolela nini tika komba kofi boye na boye shege yo mosko koloba nini j'espère au moni na internet batu bapanzi vidéo yo moko yebisika ke batu bazobenga o mingi nini okoki koloba ya motu ya ozana ngo ya besoin nini pendo okoki koloba shege ye shege mwaso loba baposa na yo batu babenga yenga de partout na ba Turquie babengi batu babenga yi partout vraiment vérité ça la vérité ba passe mo boye o pe et comment alors ba on de ba passe mo boye o yo sala pe imiechege amoza ndenga zaki imiechege pe azaki une servante kati ya quartier la terre donc tout le monde a vu papa Wemba Maria la limite bana ba danser des pilates ka on a quel que soit ici que nous avons la table 3 ou 4 au bazar de pays au baïba du bapé en Afrique donc dans le sens que héroïne sa présence à ta cause sur la carte orchestre mais dans l'orchestre voilà on va reconnaître mieux c'est Koffi Olomide et alors Kofinga dès que nous va Kofinga on a bâtiment figité a expliqué vérité parce que journaliste a tenu bien là on a bien la bien parce que les numbers Belemba sur ma casse et ça suite il y a makambo il y a quartier la terre et bandaka comme moi na bandai pour la défense il y a vie il va pour attaquer na tirer na niveau abo malade et alors attaque papa tant yo qui makambo wana réaction les amis faut savoir moi na maboko c'est ça na sens wana on na lobela qui mais bino comme vous comprendre te vous comprendre ngana bande na bino vous musique pesa na vous comprendre bande na oui siko miechege lelo na minute batu baolando na poto passer par là batu osenga penda nini ata na mama Olive mama Denise Nyankeu ozala kati ya Angola awa pusa na yo mingi ezali nini même ata na yemo pe Koffi Olomide nde nazoloba pe boye yemo ayebi miette wana akokofina ngati akokofina ngati mais nalobi vérité oyo etravaillera motema na ngai oyo ezosanga motema passe nalobaki nde vérité yango nakomi motu te nafingi mpe motu te mabe motu nalobi likambo oyo ezotushe nga oyo esalaka nga passe nga na kosinga kaka na bato oyo bayebi miechege oyo bayebi nga naza ndeko na bango famille na bango ya na bango leki na bango batu oyo bakoki kozudanga numéro nanga eza 933 65 00244 933 00244 933 65 62 26 donc oyo toza judanga asunganga abenga na numéro wana to na numéro ya lutula to na numéro ya Cynthia to na numéro ya Jenny donc bokozwa ngai donc naza vraiment na mingi oloba te mpo nde nazobela na banda bajour wana bamatanga nazobela vraiment makasi donc soutien na bino mpe esalanga bien makasi donc esalanga bien makiasi olanda balezo te nde baloba mieti liyeni nga monde monaoloba nazobela menayaki place nanga nasala mosala nanga yango tokutana miechege asalaka mosala na ye awa j'espère bino mo bozomona dans ces ya quartier la terre internationale toza na kati ya Luanda na kati ya Angola toza na minute oyo na quartier ya monene ya Kaskel miechege alukaka mbongo na ye awa asala mwa kioske na ye azoteka kaka na 4 cas ya qui cherche ozomona kaka malgré toza déjà butu
image yango kaka yango wana donc botia mie chege maboko aservaki quartier latin botika kokondane bozotalisa ye bolingi otangelaka bato mabunga oyo asalaka oyo longwa edeka quartier latin depuis kala baclip wana balakisaka yango batalaka makaka so miete aliaka mbongo yango aliaka mbongo yango otalaka nga kaka donc polo batalonga quartier tokala po tokala mpe pokolese sila ndenge sila mpe bajournaliste banga balukanga te donc so baluki nga donc seke kombo eza donc nga soki nakufi nde kombo esila donc comme nakufi non te kombo wana ezali parce que je pourrais artiste donc nakotikalaka arta art toujours nakokufa art mpe esila te bato ya mbongo ya Angola bosunga mie chege Rodrigue Matadi, Paulo dos Santos. Souffrir, c'est trop dire. Bosunga. Parce que je souffre pas. Mietchege, Ben Ouli les Gabonais. Boye Malam déjà en Angola. Mietchege, ex-danseuse de Koffi Olomide. Elle a besoin de vos aides. Donc, Isungi Nabino et Osala est vraiment bien. Mietchege, à servir drapeau ya Congo. Pour jeunesse, ne mo bimbali kisi yangoana. Azana besoin lisungi ko kozara na ba condition azolekisa na Angola ote Jibem Piana aussi faut la soutien au pesa na ngapa makasi pour moi azaki dia ana ikupa donc c'est bon quoi azaki pena wata gogan c'est bon Ritso a tapé à Simato go bin ba fille au pesa makamo atakoko na longwana na suko penga makambo esala na bino yango na soli yango même na Rodrigue Matadi Union Européenne ata visa ya Turquie ya pamba mietchega bimana nuka ata na Afrique encore mataka à place non on va comprendre que zo sopa ba oui obino boba président na bino sopa bino makias mais là ba royo kaka ke moi ma bémoro esala mia ale ba luki ba sali wana simba te botira ba donc soutien na bino ko ba président na esala na bino soutien na bino pe auto aba musicien ba neti ba ikuba Cap la merveille, au petit bandaliti. Banda ne tombera jamais au bandaloua, au petit noyau. Et ça m'a quand même. Banda aux églises, il y a des fali pour pas. Tanarayo, au Ganazaki, à Pessibiso, maquillage. Et ça m'a amené ça la bien. Les acteurs à profiter dans un endroit, nous avons une raison de faire pour bimisi ba makam. Donc, tu as envie de tomber sur la raille. C'est le moment où il y a le beaucoup et puis ça monte bien ma classe. Il y a un peu de voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, mais nous allons revenir encore ici pour Sala et l'eau moro to so na ningi ya kimia kaka awa wa isika to vandia wana mie chege. Kata ina biso ngai to sola mingi me yo na mono za pena na atiti ya sola penzate donc mechega zo bela lisungi na bino pona e SOS kande to zo belela na SOS ba patron ya Angola bo sa ba guerre ya ba whisky ya bo sa ba guerre ya ba champagne Mietchega na besoin ya lisungi na bino bosunga ye soyo mutu akufia ale boya na mambongo wa bosali pe batapage biso batokunda ye biso batosomba elobo biso batosalaki boye ere yango oyo ya kosunga moto okufa te oza penda toza na yo amen oui vraiment odefanda Koffi Olomide makasi abwaki loba maladi pona kombo na ye mais Koffi Olomide ya Angola awa omonani te ubia yumo olinga na okete tonde nini pe makamblika mo pesa mo clair te chege et to lobela mo na prochaine émission to lobela penza bien to beta ko na prochaine émission na mo expliquer pe na moto a chaki kale OK vous avez mis kale kala kala dit Ange Ganzeza la charge alors on n'a pas de charge puis nous babamo on a vu on a bossé à batapage c'est la rapidité so ezate fona se mina na ba million c'est que nous bien maté on a zana ngoti zati force de bino pesa na makasi comme si on a pe na ndabo bino pesa o bati ndabo on m'a pesa na force non c'est ça quoi parce que mie chege yo longwa suka naona quartier la tête aina mbula ni na le but aussi on a prêché les OK merci
kilelo kita part pichu kitenge to azopesa appartement na kati ya poto solution emonani oza na posa ya salle à concert salle ya mariage pichu kitenge appartement osala location ya restaurant obenga kita part pichu kitenge appartement oza na posa ya événement o défilé de mode o bamama bakoya réunion o soki nini pichu kitenge appartement kita part oza na besoin ya louer terrain o na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement olingi ofungola o babiro kita part pichu kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na kita part pichu kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto oza na Kisasa oza na Ngola pichu kitenge bakitenge baebele me wana kita part check. Edino yoza fin utaliki ozate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango